Bonjour, mbote mingi na biso surtout ba ebolingaka maman Eliane Nitu. Na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vie puis beaucoup wazima, est-ce que vous allez bien? De mon côté tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali. Ndeka na baka tuzu ke kolala kolamuka eza habitude te. Soki nzamba pesi yo pe babomo yigo bana kokumisa nzambe kopesa nzambe merci. Pamba te ba o batiki biso mukwa lelo to leki bango na eloko moko te. Tozeka ngolu nzamba sa biso ka ngolu. Po ete apesa biso journal lelo ya ngwana na tongo lelo fo ko bakumisa nzambe kopesa nzambe merci. Biso ko tinde toza boto pesa nzambe ndi. L'or et l'argent lui appartient. Topé seni, so topé sen merci te. Ya ngwana Bible lobi na biso ke maman mchena yemba ngwana nzembo. C'est là. Bible ba biso côté moni. Soki nakakomisa yo te ezali lisumu pote bolingo na yo ebateli ngai kino lelo mingi tobotama na bango basila kokufa kasi bolingo na yo yango papa ebateli ngai yawe yawe okumama libela nalo baka sokoza mutakanda kotala ngate po seplano na ngate sopoza fanatiki révolté kotala ngate po okoseplano na ngate sopoza muto ya keto kotala ngate po okoseplano na ngate. Merci mingi na bino soto bolinga mama Eliane Nitu obo disposa tana bino pona kotala mama Eliane Nitu to pona koyoka mama Eliane Nitu. Kana na boki tama boloko mama Denise Nyakero, la première dame du pays, la seule et l'unique, moi Chika. C'est que ça mutakanda ko tala ngate po ko sepela na ona ngaite lelo to ko solo la ndeto mesana ko solo ngala bino boye biete biso na mission na biso pour le mariage eza émission moko ya famille ya ngona lo bakeba na bobenga ba mama pe bobenga ba papa émission na biso yango ebandi. Alors to solo la muke wa bino mama Eliane Nitu na to solo la boye dans mes habitudes ezala ke parfois na ya boye ko pesa bino conseil na ngamoko na bité na soana bandeko nanga mais il y a deux fois bato babenga rapona kopesa émission ke maman Eliane na lingo so alikambo yo bandeko musuba sanini ba yo kalikambo ko sunga ta mutu bien que to lobaka mais to kolemba pe ko lobate tango nzamba pesa so bo moyi na maloba na munoko to sani to ko lobaka to kolemba te likambo to so la bino boy na za nga precipe na obima na ngai mo mke na nga to so la mbangu na mwalo mbangu kaka makambo ya mabala makambo mabala oyo pona mokili to na mambo mabala to na mambo politique yongo ande boma mokili nde babaka ke mbongo na mwasi e boma mokili ndenge pe na mokili to za na makambo mabala e boma mokili mambo politique e boma mokili makambo na mibale ya lokola mbongo e boma mokili mwasi pe et bon maman qui car bon to ke na ka ndengwa bozo nga nde bozo la mo n'est-ce pas mon fils Olivier Sele to ko solo la boye ndeko mo ka mo se benga le mama Eliane o eza souffrance ndeko ya mwasi alobi na ngai boye mama Nitu tango le barana makambo berero ba mama to sala to bota mama o ba kozango mabe ba zango mabe mais neti nga moko mama Eliane Nitu na sina limbi se kwelinga trop na lobi nini kweli to lobi mama kasi makambo yango oti ovandi na mobali bobalani te abotisi obana atiko asimizela akei ozu mususu bovandi bobalani te abotisi obana asimizela akei ozu ngai esalamelinga 3 fois 3 enfants 3 papa na yo koma na 4e homme ndako pesa la kayanga soki to bebani ngamna bimisaka bima kende ayambalo yo mama Nitu nazwi yambalo mama Nitu asukisinga motema na motema na ndenge ni asukisi motema na ndenge ni wana personal merci na Jonathan ya tatouage boyebi na msibina sibino tatou ki ana kisasa muto wasala ngabo za tatou opesi na poko jina tongo donc tatou siko azana relève na Jonathan mwana osko ba œuvre ya Jonathan na tatou batonga na atelier moko tatou papa Jonathan mwana siko oza ba œuvre ya nani ya Jonathan opesi na butu ojina tango voilà basala la publicité
Ça la publicité. Merci na ba maman oh déjà botindi tindi bilama na bino pas tatu. Kala mingi te na poster le bino ngo ezoya po biso awa mo eza makasi. Tolataka relax. Relax tolataka donc roba liputa boka mika na roba liputa. Roba liputa ka boka mana wa ndingo linga so lingi ba mo ba komiki o lingi ba single kaka no o linga tika lingi ya boy. Donc Jonathan salonga ndinga la lingeli. Ba oh déjà bilama na bino bosengaki. Et c'est salami nango, son a 8 ans, na hoti de la bino, bilama la bino, et zoya bobi ke mameli ni tout côté wana en tout cas bola la pongi. Mikolo pe bozana la providence alimentaire. La providence alimentaire ezali maman il y a nitu na fungoli chambre froide na na Congo, na fungoli magasin na alimentaire na Congo, nazo teka biloko kolia. Nazo teka en gros, na teka na détail. Bino mo bobi ke ngai naza na mutu ya makambo ya kolia. C'est juste la providence. Wana kutu bomi tu sate pona la providence. La providence ezali soko za na mariage na yo komi tu ngisate mama ni to azali numéro de téléphone na wana kaka échange akate. Obengi mama ni tu okosala nini? O réserver date na yo pona selo mbino mo boyebiti oyo guide mukosi na bango mbino mo boyebi yango très bien maman il est à nitu donc so za posa libala mwana yo ezala kitoko etika pe sango komitungisa te benga maman il est à nitu na osela o musana yo kitoko ana ndinga Congo ce qui posa libala ana Congo et qui coûte na Congo na osela pe musala sans problème parce que ba mesure nous surtout et ses amis alors pendant la providence alimentaire ndenge za wana tateka kango na teka en détail pour la chambre froide. Vous avez besoin de commander carton noya soso, carton noya ngombe, carton noya mabumu, sek noya loso, sek noya madesu, ou chasser noya sukali, vous avez besoin de milk. Comme tu disais, au bengi maman il y a nitu, bakusa la livraison à domicile. Bilo kono ko uta na magasin. Ti et pas yo kolinga to livrer yango. Merci mingi na bandeko o déjà baza ko commander bilo kona bango o ba yambi bébé à la providence. D'après ce en tout cas, merci. Ça la carte publicité. Coca-Cola, tu dois ça la carte pub. Voilà. De quoi moi si à l'objet n'angai qui maman Eliane, il y a un ballon à l'objet de quoi dans une mobile, n'a commis que l'engle la mobile le quoi la maki. Nde ba lobi ke moto asimbi maki, moto amemi maki abundakate ninga na koma, n'a commis que l'engle la mobile le quoi la maki. Maman, e bandika muke na mobile. Maman abusa zobela, ta onga na ka bokila zobela, na zo flatter mobile iti. Na mobile yemo pe azo osenga na pesaka waka mama obela so possibilité za sunganga na nunga na ozongisela yo mama ni tutonga na otala boy na obonda libala tel ke mibali misa tu déjà en tout cas bolimbisa fona cha mo bobisa na Afrique bino bana poto biso na Afrique to betaka mo boye molungi ezali waka mobali mama azobela sala moi quelque chose ceux qui na zona kozongisela yo waka mke bana kona na classe babengani bana sala moi quelque chose ceux qui na zona kozongisela yo Maman, pour na flatter mobali, nga moko na salaire na nga na longolaka 150 € tout le mois. Nazo tinde la bokilo, maman ya mobali na nga. Mobali opa balinga na nute, tozana na ba projet ya kobalana. Abalinga na nute, tozana ba projet ya libala. Lokwa na boti bana ni satu mwana papa, na bimbalo te na se corriger. O na zio en tout cas na kovanda na ye bien, na lengela ye. Na sala vraiment oyo elongo bani nde to bana lingala pour que mobali asani ni abalanga na vanda na kabona suna mobali te na vanda vraiment to vanda ngi suma kabona mobali te faut na se corriger alors na correction wana pour na ko se corriger maman ni tout ndenge mobali azaka maman na tel pour na flatter mobali au bien na tchap za 150 € tout le mois na tindela maman mobali nanga talaka na sala injustice maman mobile nanga na tient na salaire à 150 € tout le mois mais maman nanga parfois na tindi te na ondo baka to botama na bise bela tanga na tindi te bande ko muso ba osani ni ba otinda nga fona tinda bolisa na sani na lengela libala maman nitu na tindaka tonga na zo tinda boy na motema nga na ebite ndana otinda boy na zo luka flatterer na flatter mobile yo po lobi aboya ngai te façon nga osana nini ya kokanga na tie mo singa na kingo amona nga mo simo malamu mo simo na tia mama bango na salaire ya 150 € tout le mois lokola na tia mama na salaire 150 € tout le mois mo bala komi kaka maman zobela ti maman zobela il faut ba kisi mais papa na tia mama salaire mama bokilo 150 € tout le mois na pesa lisusu mbongo lisusu
wana ocheza ya biloko ya kolia nde to babo mama aza malade mama azobela nga sikoyo na minute oyo na mbongo te na bapréparatif mamu nyonso tozosala oyo yo kootindela mama te lokolo otie leje na salaire mbongo kolia kootindela mama te abi mama Eliane natali quelque part ngabi tobongama na biso mpe mpo mobali asala nini mobali abala nga na motema na tieka bongo ndenge eza boye ye mpenza na otie esinga na kingo nde babako kolengela babokilo nalengela mpenza mama bokilo mpo na aganye motema ya mobali mobali asala nini mobali abala ngai abi mama nasali yango ndenge wana na ne mobimba natindaka kaka na mobali mpe toza na ndako mama Eliane mobali na vandaka ye na ndako mobali ase préparaka mpona kobala ngai te me mpona kobala mwasi na ye na Kinshasa nayebaka te mpona mobali ezaka kende na zawa nazobongama mpona makambo libala na biso mpona libala mama nitu mobali en complicité na mama na ye oyo deja nakomisa mama bokilo oyo natindelaka mbongo na ngai ya pasi 150 € tout le mois nzoka nde mobali mbongo oyo abombaka ezalaka nde mbongo ya kobala mwasi na ye oyo aza na Afrique mwasi oyo pe mama alingi mobali nayebaki te situation ke boye na boye non mpona ngai nayebi kaka ke tozobongama nayebi motungisi te ba 150 € na mpe natindaka na cadre ya kolengela kaka mobali mama nitu kuzina mobali moto baye kobetela nga lisolo alobi mama bomesela kaka koloba ke bandeko ya basi balinga basi bandeko ya mibali te nalingi kokota na lisumu te lisumu nalingi kokota yango te oyebi lisumu eza nini mama yo olesaka na Kinshasa toyebi biso nyonso yo oza yuma otindaka 150 € tout le monde na Kinshasa mpo ozolengela mobali abala yo me mama mwasi bakobala eza yo te mwasi bakokende kobala aza na Kinshasa eza yo te mama kuluta en complicité na mwana na ye yo ndenge otindaka wana ye akangi yo kaka miso ozotinda o mama oboye baza na mwasi na bango ya Kinshasa oyo kutu baluba balingana bango makambo ya présentation te bango babalaka mbala moko mpo makambo ya présentation toye na kose présente tokangi na lopango totie 200 enveloppe bopesa facture baluba makambo wana balingana yango te bakoma mpe kaka kolanda lokola kaka bandeko na biso ya bakongo moto baye na basystème wana kanga lopango sala boye tout ça mbongo libala kote tata mbongo libala kote mama baluba mpe bakota na baje wana nzoka nde baluba kala bazalaka oyeka na mungwa oyeka na mafuta mbila oyeka na pièce elamba na kitambala kande na kenya boye na mutu lokola maasese kwa maasese ndeka na kitambala boye na mutu obali mwasi oke na mwasi mais lelo oyo ekoma ba facture côté papa ye côté maman mwana tala facture molai libala ka baobala moto tala facture nde mokili ekoma bato bakoma koteka bana libala ekoma facture ntango akala bakoko babalaka na mungwa babalaka na sukali babalaka na bafacture ebelebele boye te ndeko mwasi abi mama boyembelaka biso banzembo bandeko ya basi yoyoyo balingaka basi bandeko ya mibali te mpona nini ngai oyo naye kopesa verite ya likambo ndenge eza wana mwasi oyo bakobala eza yo te mwasi oyo basi babali aza na Kinshasa ozonyoka mapamba kata nango ba 150 $ na yo tindaka wana kata babali na Kinshasa mwasi mpe bali moluba bango balingi na bango mpe makambo oyo te présentation te bapesi deja mbongo ya libala mwasi abi kwa abi soko okende ofunda nga kaka yo mo moins naboyi na meme mpe lisumu wana mpo likambo nga mpe nayebi wana kuzina mobali ne likambo nga mpe nayebi naboyi lobi ta mobali akobima na ndako kokende kovanda na mwasi wana o bandeko ya mibali kutu basemeki mpo bino boyebi ke mwasi libala mbanda na ya liboso ezalaka nde semeki ndaka mbanda liboso ava mobali adekolaki olinga mwasi libanda mbanda oyo liboso mwasi libala akutanaka ne ezalaka nde semeki bango nde baka bambanda na biso ya liboso
abina boy lisumu wana nazo sambela na bona kota na lisumu wana na yebisi yo vérité mobali na yo abali na Congo libala esalami napesi monga libala makambo tu esili ekomi sikoyo makambo ya démarche na yebi na ngai te soki pa asasala ba démarche soki pa akobanda embadi kamunuko momwanga ye na yebi so vérité yo luka ndenge nini oyebisa vérité ona mobali na yo soko kotrahir nga mbala nsima na kokanga munoko so likambo eza na koloba na ngai te soko kotrahir nga pete ekozalaka malamu ayi mama ni tutango noki likambo na subi na bilamba na bi ngoya mobali oyo mikolo nyonso nalingaka tozali na ndako ya mama ni tuloko eza ndako na nga mona futaka ndako nga mona futaka courant nga mona salaka nyonso pona ya azosala économie po ifo tobalana na famille na ye 150 € na kikendaka tout le mois mama ni tunasubi na bilamba mama Eliane na bina kovandisa mobali na kotuna mobali me na kotrahir moto ayebisinga makambo te na vandisi mobali ayaki nanu te aya kutinga tala lisu miso eviminga na kolela na kanisi mama na biso na pesa ke ya par hasard nalobaka mama aza abana to na biso ebela tanga na pesa te bande muso bapesaka so na otindela mama botinga na tinda 50 € ba 80 € ya par hasard mama bokilo na tienne na salaire chaque mois 150 € ekendaka 150 € ekendaka tout le mois po nazo lengela mobali po abalanga sina boti bana misato na bapapa misato mama mobali azongi kutinga tala lisu koti atalinga akoko imaginer te po libala eselekaki nango ba 3 semaines nga na ye koyeba do mwanzo ide eza te na vandisi mobali ya papa vanda to solola mobali avandi na tuni nga alobi olingaka nga bala bime so naza kolinga te nanga mpo ya kovanda te se na ye kovanda seke nalingaka yo libala na biso eza mokolo nini nazobongama ti nazose prépare mpo na mambo ya libala yango oyebi libala esenga bamongo ebele na tozwi facture te ntango facture koya awa nzoka ta azoloba facture mpo par rapport a facture batindelaki ye ndenge amonaki facture abi ntango facture koya awa donc nazose prépare mosa abi papa aponi kosala mwana moninga boye yo so obali ti obali na Kinshasa nani ayebisi yo kenga na bali abi na mokili leo makambo bomba na lisusu yo obali na Congo ti il y a de cela 3 semaines depuis obali sikoyo mwasi obali na Kinshasa obali mwasi ngani na koza 2 heures bureau oyo kobala nsima mobali alobi en tout cas nayebi te moto ayebisa makambo wana koswana ebandi tobandi koswana oyebi ka ndenge ezalaka koswana nde babake soki moto afingi na se akui so moto alobeli kama na se akui tisaka alobeli vérité na koswana koloba yoka bi en tout cas ngai pe vraiment en tout cas libala ngo ozolinga libala mais eloko nielakisaki na ngai okozala mwasi mwa bien mpo deja okoti bana misato na bapapa misato eloko nielakisaki ngai soki na bali yo okozala bien ke ngai na mpe tokodivorce te okangamaka na nga libala bongo bapapa bala na yo babalaki yo bango babalaki yo soki ozokangama na nga kaka libala bato yo botana bango bana babalaki yo komokangamaka na nga libala soki mpe basi bayebisi yo soki mpe oso oyoki waka ndenge oyoki wanga bwa na wanga na pete na mobali wi eza ndenge wana ndenge oyoki nakoloba nakokota na chambre kokanga biloko kokende nakoloba nakokota na chambre nakokanga biloko kokende akei mwasi alobi
Maman il y a na lela. Ba 150 € nanga. Na fitana pendant une année. Pour na kati nanga na mona ke na olengela nini? Na olengela mobali, pour mobali abalanga, na sina boti bana misato papa misato, na ngi mabe wana ezongela nga lisusu te. Alors maman il y a ni tout na ngina lo baboy. Eloko ba mama bozo tala ngai, ba jeune fille nga bozo tala nga po boza mingi. Tango na talaka na mona ka ba jeune fille botala nga bozo ebele. Kolenge la famille ya mobali yango nde ko vandi sona libala te. C'est vrai toza ba bantu. To bala ka famille, eza ya solo. Mais kolenge la famille ya mobali yango nde ko peso libala te. Moi si il faut un comportement ya malamu vis-à-vis na mobali na yo. Mobali wa bali yo. Soko alinga te ba chaussette na ye traîner. Ba chaussette na ye traîner raté. Soko alinga chaque jour a changer sous-vêtement na ye. Sala effort chaque jour a changer sous-vêtement na ye. Soko alinga chaque jour a changer chemise. Sala makasa changer chemise chaque jour. Ce quoi lingara kolia na mesa qui au servir à table ya vali azolia yo vali bozolia ça l'effort au servir ka ebo vendre ensemble bolia ensemble ce pas lingara na semaine peut ces autres 5 fois peut ça à 4 fois seulement que 5 fois et les kebele aux amuto okokipe ko lemba. Moi s'il faut répondre na ba tante ya mobali na yo ya simande kuma ya famille bon moni de quoi moi si a sombi maman Bokilo na ba 150 € tout le mois. Oh maman Bokilo ayebi ke mwana na ngala mwasi na bakobala na te nazana mwasi oyo na pona mwana na ngabala ba ezana maman Bokilo bazana ba exigence alingi mwana mobali abala mwasi oyo alingi soko kutana maman Bokilo moko alingi mwasi abala mwana oyo alingi kotinga mana libala wana te yeba ke na libala wana tio ko vando ko bota bana nyoso sala libumu so mabokula sa boya ke ko boya yo kaka akolingota ko boya yo kaka faut ko sala attention donc lingana no gagner motema ya mobali so ko gagner motema ya mobali na yo simando ko kotala makambu ya famille ko négliger libala te ko négliger mobali te pour nous olinga la famille ezaka bongo te okokina kolinga la famille ngene so lingi mais famille eyaka famille bandeko bakoki kopesa pe ndeko conseil moi c'est nazaka bien moi c'est nakabela biso a respecter biso mais soki yo moko na mobali na yo ndenge bozo vivre na ye ozana respect na mobali te olamba kate opesa kenzo to ndenge alinga te oyo bandeko yebisa ye e bandeko ta na gauche et bimi na droite et ozana impact te libala ezalaka bien mobali fa défendre yo et pas ya bandeko que moi c'est nanga bosimba te moi c'est nanga ça très bien moi c'est nanga soki pa nanga malamu moi c'est nanga ça respect moi c'est nanga vandaka bien na ngai faut côté na motema soki mbonge ye makambo ye tango baseme banocha zolo na kati ya bolingo na bino yende mobala bano défendre yo auprès ya famille qui était ne touchez pas ma femme. Moi si nanga bo simba te. Moi si nanga zaka bongo te. Moi si nanga boye te. Yo fo linga motema ya mobali kota la kati na yo. Yenda banda ko défendre yo auprès ya bato, auprès ya famille. Mais ceux qui ont gagné motema ya famille, c'est le monter. So mobali alobi ya boya ko boya yo penze osimba te. Faut zalande bien na ye mobali. Pour so bato libanda ba ye, ba zo place akota te. Tala sikonde kwa mwasi, babanda ko vana na mobali. Mobali afuta ka courant te maite iloko te. Asali ba effort, ay bisika mamile na asali ba effort. Mais be effort na ko futa ba mai ba courant ba nini eza matériel. To ko benga ndenge wana. Na ko pesa mama no sima motema Bokilo oyo azana Kinshasa o mona katami su boite Bokilo bosola kala ba téléphone bosola na mioka ba vidéo ana Congo musala ya mpunda musala ya pamba mama Bokilo en complicité na mwana na ye ba décevoir mwasi yango wana pe ba ndeko susu ba mama tango za déjà na bana
ozana mobali. Boyebi nse moko te tant to okola ezaka ya to bana yo ka ba basi ma bana yemba. Lukanda yako ya kofutela longola ngae pananga moto nyoso ye bakinga ye aye baki ye pananga moto nyoso ye bakinga ye aye baki ye pananga na monyo komizuwa zuwa pona bato zali kokute longolanga epana vandaka vandisanga epana yo longolanga epana vandaka ekozalaka mwa respect longolanga epana vandaka vandisanga epana yo longolanga epana vandaka ekozalaka mwa respect. Mwasi ebomaki evanda na ndako mobali e mama yo oza deja na bana babotemi na bapapa misato ozwi papa ya mine yo kotia na kati ya ndako même na bana orendre bango mauvais service yona bake bana na biso bota ya biso banzela biso ba mama to trébicher banzela biso ba mama to tamboli mabe bino bana na biso bolanda te na yoki awa mama Mbiliabel alobi moi na 20 ans aza mama, moi si à 40 ans aza grand-mère, moi si à 60 ans aza arrière-grand-mère. Maman Mbiliabel moto alobi yango ngai te. Maman Mbiliabel alobi moi ça na 20 ans a déjà maman, moi ça na 40 ans aza grand-mère, moi ça 60 ans aza arrière-grand-mère. Ce que vous avez bana na kati ndako woti moi liboso na papa bokaboni ya mibale bokami satu yo kama loba ya mobali oyo alobi boy moto kele kinzambe mibali nyoso yo boti na bango bana babali yo te kaka ngande fona bala yo eloko nyoso la saki ngai na nde to kokabona te ngande na kozala mobali malamu. Cela veut dire que soko so boti bana na yo so boti bango na mobali moko eza problème te. Mais ceux qui ba mibali ebele mobali azotala kaka ebi azo flatter ngai aboti na mibali na ebele po soko so boti na mibali ebele atobisi mobali o aliboso ki mabe ayoki ya mibali pe ya mabe ya misatu pe ya mine nda ozala bien ya ngomona mibali abongo tango bayaka aleyo mbongo suka na ngoko maloba mabe asimizela ki ndenge mobali o asali abikaka na koswana wana mama ni tolala kisuna ndako te azi click clack na yende toloba asimizela ke na ye asimizela ke moi ça tikal na passe à mon thème une année à 150 €. Bon calculer ça lui combien une année à 150 €. Abi na lekisa ta mo côté na otinda pour rappeler na carte mon thème na yebeke nazo somba mama bo kilo nazo somba ye penza ko somba bisa moi ne moi ça tindela nga boy nzoka mama bo kilo alenda aolia yo mbongo ma calculer ko bota déjà mbali misatu mwana na ngande ma ekufela mbwa na lia na ngambongo me mwana nga obalote wana mama bo kilo tango otina motema ozo seka oyo lo bana mata fali pupa biso to sepela bango balela yango esala miti mobali akena ye yango na ndeko mwasi ozotala nga soko oza na bana bosi bokaboni na mibali ozwi mobali moko yo bima tika bana na ndako no batikala na ndako po bamona ya monaka pe ane soka ya mibali te bana batika na baona ndako yo simi nzela okevanda pa mobali na yo yango ata yo oza na ndako monene yaza na studio bolingo kipaka te bokoza na bolingo boliaka matembele chaque jour bwana kimia koleka bato baliaka ngombe chaque jour nde bible elobela yango longo na ndako kende kovanda pa mobali bobongisela libala na bino kaka kuna na studio na bino bovandela wana otiki bana bazala na espace bana bavanda pe bien esalaka pe soni ti eba mama omona mama mosusu mokolo ana 60 ans aozela pe libala ona oza mobali abalanga ata yo moko yo déjà banduta esi ebimi bato esi bamoni banduta obala na 60 ans bozanoka kopea kopini na 60 ans lisusu baengagement so ya libala na ba 65 ans toboyita ata nzambe asalaka
to boyite na ba 65 ans ko na suma bala lisusu ko sa suba fiançailles na sa fiançailles ba bala ngai ata bino moko pe wona ba ajo na kutara ya to va na biso to kwanya na biso mokolo liwe kuta moko akei moko atika c'est tout ya ba ajo si ya ba nini te wala ba ajo déjà expiré kozali ba na 62 ans na ba 63 ans on a besoin de tous expirer. Le boss sera dans autre monde à 20 ans. Né à moi à 40 ans, ben tout ça a monté. Voilà la ngala so na bino ka boy. Ko partager ka ba biso likambo comme le moninga. Et ko kipe ko komela yo, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce qu'aux mon bali. Kendo vana nanda kwa mobali wana po ye moko bando futa ndako na ye ezo kokuta futa ndako bando futa ndako na ye ke vana ndako na ye o ya futaka yo tika bana batika ba muma na kime ke vana pa mobali na yo soki akobala yo malamu mukona ko bwakisa yo osiminzela ozongi na ndako na yo c'est un peu ça likamoto ko osolola. Merci mingi na biso te ba bolinga mama ile ya nitu. So c'est une émission o che pousse wana ya j'aime. So pour c'est une émission o partager pe na bande ko mususu. O ba mama ile ya nitu te ba ko pe ko iba mama ile ya nitu. Merci mingi na bino nyoso to bo disposata na bino pona ko tala nga to pe pona ko yokanga. Na lo baso sa mutakana ko tala nga te. So sa mutakana ko tala nga te po sepelana na nga te. Des gros bisous na bino nyoso to. Kande na mesana koloba. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambu kalusaku muna. Nzambu anu benshini bana betu bonsi. Boka mataba besi. Bonne journée. Bye bye.